Senga chemise libando la tabou ko. Senga chemise libando. On va donc pas vouloir voir pied Colombie? Vous en avez bien. Vous en avez bien. Vous avez les vues? Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon général, les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa et vous-même, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, étaient descendus sur terrain cette nuit du 1er au 2 janvier 2021 pour faire respecter les mesures prises par le chef de l'État en vue de lutter contre cette maladie à Covid-19 qui fauche les vies humaines. Bilan, rien que pour la nuit du 1er au 2 janvier 2021, 285 personnes interpellées, soit ici à l'état-major commissariat provincial de la police civile de Kinshasa, nous avons 215 personnes, dont 165 hommes et 50 femmes. Au niveau du commissariat urbain de Mont-Amba, il y a 70 personnes consignées. Lieu d'interpellation,
dans les quartiers opérationnels du SIAT urbain Mont-Amba. Club H Royal, situé sur l'avenue Aruimi, dans la commune de Lemba. Club appartenant à M. Diego Macaya. Bilan, 70 personnes interpellées, dont 21 femmes et 49 hommes. Il y a eu quelques matériels sonores et chaises saisies. SIAT urbain de la Gombe. Bar MP, situé sur l'avenue Mouchi, dans la commune de Lingwala. SIAT urbain Funa. Vrapo Club, situé sur l'avenue Inga, quartier Moulard, dans la commune de Bandalungwa. Kiese na Kiese, avenue Popo Kabaka, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu. Et Yesu Njibou. Voilà le bilan de l'opération de la nuit du 1er au 2 janvier 2021. Mon général, si vous pouvez placer votre mot. Vous avez conscient, vous connaissez que Mikano, vous connaissez Mbokazui, ils allaient pour la population. Alors que Mikano Azui, les a pour la bola, moi, biso basu. Malade, vous connaissez Makasi. Ils ont Makasi. Ce qu'on dit, c'est un sacrifice. Nengo ya kosa dosa mosala ezali pona balama batu nyos contamination za boke na ba morgue nyos eza plein okenda ba hôpital kuna ezala ba HJ ezala ba SEM kaza wapi place ezaki réservé pour batu corona et comme ba bakisi mosusu o ba respirateur biloko oxygène wana place ezate bino bozotambola balobi couvre-feu 21h mokolo ya fête yo 22h du matin oza na boîte bofandi rassemblement bozo respirer bozomela distanciation ezate masque ezate bo violer nano couvre-feu bo violer susu makambo ya pour un masque ba geste barrière nyos eza respecté te eza conscience moko makasi parce que yo kozwa ngo pesi moninga pe apesi mosusu ti ekozonga biso nyonso parce que eza te poni te ke no ozala patron ozala riche ozala pauvre batu basu eza parce que awa ba statistique bazopesa mpenza makasi te mais awa eza grave ezo epargne motu moko te soki bazalaka teste awa tozalaki na fete moko moninga moko asalaki il fallait 3 personnes bavoyager le lendemain bavoyageaki su te et pourtant tozalaki soki 40 3 personnes contaminées okoyeba nini esengeli kotosa oyo totiki bino lelo tokotika bino prochainement soki tokangi bino non tokotinda bino apaki tokotinda bino apaki lelo tokotika bino ata moto moko ofuta ata un franc te mais soki prochainement tokangi bino etali bino boyebaki leta azali parce que leta ti yo kotya temela leta yo nani kotya temela leta leta azali bakokanga yo bamemi yo na polise basambisi yo surtout bakolo wana bakolo batenancier bakolo babwato wana tokokanga ngo ata 1 mois ata 2 mois ndenge tokangaka mosusu wana ya soki Béni le visionnaire lelo elobi tokokanga bakiti nyonso ya tokotya bachaine bakoyebaki leta azali oyo bakiti momo na jeune wana Béni le visionnaire depuis efandaki wana ça fait combien de temps yango bofandeli te biso tosombaki yango bofandeli bakiti wana nani akoya koreklame yango
Yo ko bono chomo na ke oza na preuve. C'est quoi là? Oh policier zonga chombo. Yo za na preuve que policier zonga chombo. Est-ce que le policier tunda qui est à 2h du matin, on fait dans la carte boîte? Vous êtes responsable. Tu as dit qu'il passe ses aliments, mais passe, tu vois, la compensation, passe, le qu'on n'a pas cité. C'est pas normal. La plupart, vous avez gêné, vous avez pas parents. Vous avez pas parents, mais non passe. Est-ce que là, c'est comme on a la télévision, qui va quand même la boîte à 2h du matin? C'est un honneur. En tout cas, oh, tu peux savoir des conseils. Prochainement, je suis conseil. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit mais ceux qui ont makambo kufanya na kati ya boîte bufani bosangani parquet bokenda parquet ndako tala kuna soko est-ce que zabiso tout na parquet infraction ça to tia wana de parquet ko yeba ko tozoka OK bokende Oui, je suis là. Kinshasa, ville la plus touchée par le coronavirus en République démocratique du Congo, mais elle est aussi le coin du pays où la population semble être inconsciente du danger de la pandémie. La nuit du 1er au 2 janvier 2021, le commissaire provincial de la police a vécu cette réalité révoltante et pitoyable. Dans sa ronde pour veiller au respect du couvre-feu de 21h à 5h, le général Silvano Kasongo a interpellé plus de 150 véhicules dans les routes de la capitale pour non-respect du couvre-feu. C'est dans les communes de Lemba, Bandalungwa et Kalamou qu'il y avait le comble de l'inconscience quinoise. Des boîtes de nuit ouvertes jusqu'à 2h du matin, sans parler du non-respect des gestes barrières. Pendant que les autres célébraient la nouvelle année en famille, ces autres Quinois favorisaient la propagation du virus dans les nightclubs. C'est au lieu des débauches et de toutes sortes d'excès. Ils ont même tenté de dissuader le général en scandant des chants en son honneur, mais celui-ci, comme dans ses habitudes, a été coriace. La police a embarqué plus de 220 personnes prises dans ces nightclubs. Cette arrestation étant pédagogique, les personnes interpellées ont été relâchées le matin. À l'allure où vont les choses à Kinshasa, la levée du couvre-feu risque d'être un espoir lointain. Fais ça, attention. On va se vendre une licence. Dieu.
Et tu m'écris tout, non? Ndanga malamu Yokamela. nazoloba na Lingala parce que biso nyonso tovandi na Kinshasa ndenge bino bovandi liboso na ngai eza esengo te mpo na biso bapolisier parce que botalisi ete boza ba inconscient boza bato oyo boyebi koraisonne malamu te couvre-feu sanitaire oyo toza nango ezali nde mokonzi ya mboka nde azwaki mitindo apesi pote police ekoka kofaire respecter bamesure oyo ye couvre-feu oyo ezali mpona kolandisa maladi oyo tobengi covid-19 couvre-feu bakonzi balobaki ebanda na 21h ti 5h du matin kasi bino na mangongi 2h du matin 3h bovandi na baboite or na bisika oyo bakangi bino police ekangi bino na butu ya lelo nde bisika eza mabe mingi parce que boza ebele oyo etali respiration malamu te epuis rassemblement epekisami me bino boyi koyoka yango wana nde bose retrouve awa mokonzi na biso ya police ayebisinga mpona ekoka kolobela bino boye mokolo ya lelo tozotika bino bozonga na bandako kasi lokola biso tosi tozwi bilongi na bino bafilme yango na Molière na bachaine oyo mosusu oyo mpo bato bamona bino ke bino nde bokendaka na baboite bino bozala na réputation mabe bino nde boboyi mitindo ya chef de l'État mbala nsima soki tokangi bino lisusu lokola toza na baimage na bino bokozwa etumu makasi tokotinda bino na parquet mpe lisusu bisika oyo bino touti kokanga bino bakonzi bakozwa bamesure mpo basele bakanga babisika wana parce que baboyi kotosa mitindo ya mokonzi ya mboka maladi wana ezali mpe bato bazokufa soki yo na famille no mutu nani wakufi te me bato bazokufa ntango yo okende kozwa yango na bwati wana bisika oke kosangana okende yango na ndako famille na yo moko mibale bakozwa yango soki yo bantikore eza makasi meme ndeko mosusu akokufa eloko oyo bosali bozongela yango lisusu te toyokani eloko oyo bosali kokende kovanda na bapolisi ekuti bino na ba 3h 2h du matin bozongela yango lisusu te toyokani lobi boye soki tozwi bino lisusu tokosala bafrançais mpe tokotinda bino na parquet kuna infraction ekomonana parce que bozoboya mitindo ya mokonzi ya mboka nde message oyo naza nango mpona koyebisa bino mbala nsima soki tokangi bino lisusu nde tokoyeba kotinda bino na parquet tokokoma français bamagistrat bakotanga toyokani ok Apa? Jaka. Jaka wa.
21h à Kinshasa. La nuit tombe en ce dernier jour du mois de décembre. Le couvre-feu aussi. Un réveillon particulier qu'imposent les restrictions de la Covid-19. À la place d'une foule en liesse, célébrant la nouvelle année, c'est la police qui fait sa ronde dans les rues. Les consignes sont claires, pas d'affluence, ni des établissements en activité à partir de 21h, tout le monde à la maison. Quelques personnes, retardataires, s'empressent de regagner leur demeure par peur de passer la nuit dans un poste de police. 22h30, Chardelaine Lupungu, mécontente de la mesure, sort de chez elle pour s'acheter du jus pour la Sainte Seine, à prendre à domicile. Malgré l'heure, elle brave la restriction. J'étais à la maison, j'étais sortie juste pour acheter le jus. Parce que couvre-feu, veillé zaté. Donc nous sommes obligés au Landa Culte en ligne. Et puis, Culte qui directement accompagné la Sainte Seine. Bon, c'est pour cela que je suis sortie pour acheter le jus. Bon, pour tout Landa Culte, c'est ça. À chaque barrage érigé par la police, interpellation de contrevenants, contrôle de véhicules et d'identité. Aucune amende n'est réclamée. Selon les responsables de la police, en cas de non-conformité, les personnes passent la nuit dans un poste de police jusqu'au petit matin. Ce réveillon de Nouvel An n'est vraiment pas comme les autres sans doute. De loin, l'on observe quelques lumières des terrasses, bistrots, boîtes de nuit et maquis verrouillés de l'extérieur. Il faut consommer à tout prix. La folie du réveillon et la tentation sont grandes. Les audacieux osent le délit et enfreignent la loi. Malgré cela, la police est aux aguets et détecte quelques établissements qui violent les consignes, comme cette boîte de nuit. Attends, monsieur, la force reste à la loi. C'est la police. Ouvre cette porte. Qui jusqu'à 3h du matin offre de la jouissance à plus de 100 personnes enfermées en son sein. La loi est là, le Nouvel An aussi, et la police mobilisée à faire respecter la loi. Les fêtards ont été acheminés dans un poste le plus proche pour y passer la nuit.